Balandi magazine Nabiso Artissimo magazine où peut me rabino toujours d'informations avec votre humble serviteur Patrick Chibangu que je suis l'antivirus de la presse congolaise votre docteur Love. Na système garandenge tout message nabino tout si garabino pambaté on vous amène toujours les informations ba analyse il y a bien il y a un peu le si tu me mets les bino invité au bino boyebi au peu bolingara mingi bato beye ba benga réel international awebi sabiso international pourquoi na flashé na ngara bongo vraiment merci na bao nyonso bazo soutenir émission oyo avant de présenter invité na biso na zope sambote na o ba bengi bienvenue Mangwata Nzoto Boya Mbindo grand frère Mbote Nayo. Voilà, il est déjà là sur notre plateau car on est dans notre goloba on va réel international. Lui c'est Ken Pia Mbote Ndeko. Ouais, Mbote Ndeko Mbote na Congo et Sengo TV. Donc maman si déjà même pas ta maman pasteur prophète Emmanuel Dodi oya sunganga na mabonde li chaque jour prophète Moïse Kabodi basali ya nzambe nyonso baza partout na pesi bango bambote sans oublier mes condoléances na bandeko na biso église catholique o ba to perdre papa na somo Seigneur Mosengo o asala trop na ba conférence nationale donc papa na vraiment ce qui maréchal Mobutu ticket là à pouvoir peut-être Congo ngai kende liboso en tout cas merci na yo ndengo yo lukanga mais oui ce qui ticket là pouvoir c'est que nga bongisa Congo nde na minute yo to ana tini yo uzaki na matanga bon nakenda matanga te po liwane pesa nga kanda na monaki bato ba sala masumu bato bazoi bambongo leta ba kufa te mais papa na biso oyo azalaki na souci ya mboka akende bongo tandis que mibi batonde bele na mboko ba akende te ndeko ken oni ba benga ko international non ba benga l'international parce que naza mutu oyo na traverser 52 rivières sans compter ba fleuve ba océan ba mer Méditerranée ça na mina sana compter ngo lisusu et puis ça chiffre belé c'est ça et là va benga la nga yango voilà abi peken barankine belé ya bimarane ga na barankine vivane ga na barankine mais nini bon barankine belé zara par rapport ya musala te osala musala nyonso te senga kaka moi rankine ezala et ça la bien même Jésus-Christ yemo kutu wazalaki mwana nzambe azalaki kombati to mona ti bakanga e batia na croix babete même basete Jésus kutu azalaki no sans lisum batu batomboka ke muto ndenge nini azokendo panza be église tout ça muto ndenge nini azopekisa batu balia bambongo tout ça o elongiaka isala ta Jésus ba problème balukela bongo ngai siko musumu ki ya munene boy ngana mosumu ki amunene menaza mtaba problème. Voilà, merci pour nanengo accepter l'invitation à biso na Congo et Sengo chaîne wapi et puis ça sera toujours bas na nyonso et partout dans le monde et Sengo. Ceux qui n'ont un plateau, nous avons tout ça analyse un peu globale na makambuka nenge ezoleka par rapport à l'arrestation de Jacques Ndala. Vraiment bon, arrestation ya ndeko na biso Jacques Ndala et ça là ngaka mois passé ndeko na biso oyo tozalaka ta na TV avabisoto ya TV azala sala musala ni ki journaliste très bien na ebité loko nini etindaki Jacques Ndala akendo kota na politique parce que to mesala ki na Jacques Ndala que to ana colonel na biso mo na monde de presse colonel na monde de presse ya zala ava ba koluna babanda pena na monde na Kinshasa Jacques Ndala banda koluna na presse parce que Jacques Ndala abunda trop conférence ya Cisco Cisco a utara États-Unis aye awa Jacques Ndala bunda na ba maître Cisco seri wana kuluna eza na Kinshasa te mais Jacques Ndala banda kuluna tozala na ye mais abata makasiko na ba costume donc toke na conférence mo Kofi asalisaka na invest apesi mbongo ya na so de donner ngumba akabola batu tout monaka Jacques Ndala bimisa des autres bitumba tokanga tolobi te yoko bunda na VD donner avec beaucoup de respect ba VD donner oyo bazaba icône yo yeka parmi bato ba esima ba ve na so ba de donner yo ko bunda na ba vio to mesana ki déjà na ki valutisme na ye ki kuluna na ye to mesana ki nango na monde na biso tindia banda ko tinda ba militaire na bango na ba kino tika ba lettre na banda ko ya bato non c'est que ça nango vina ya mesana non eza vina ye ya mesana na ye bongo a mesana na moi violence mais félicitations na ye aza mutamayele sala musana très bien mais
na vie soki nzambe apesi yo don ya kosala musala boye sala musala oyo nzambe apesi yo kochange ekomaka mwa difficile parce que okota politique na loge eza neti ndeko na so Jacques Ndala otiki musala après likola lokoso ya mbongo ekoke concours ya Vodacom tout ça bapesi yo osali makambo ba innocent ba Vodacom o gagner $30,000 otali mais musala tosalaka poza mbongo eza pasi oye olio continuer ovivre na mwa ba 500 mwa ba 1000 ozwaka na matolo yo moni fo ozalaka na na salaire mais bongo musala o moto aloba abonga na nenga salaire azalaka te même ba politicien to mona ba telemisa ba immeuble lelo soki l'état et alobi alandela bango ndenge ya fatia état de droit au mona chaque moto o atonga immeuble so ba balandela na nenga salaire ba kanga bandako ebele leo na Congo donc elakisi ke ndeko na biso Jacques Ndala ifaki pas changer musala o nzamba pesaki yango zomona papa na so Kadiombo oyo aumelaki trop na théâtre a maîtriser ka théâtre era ke na milieu politique contrôle la malobeza ki soute akomaki suko swana tina bakoka tina ba pasteur parce que maîtrise ya makambo oyo yake ko mikotisa azana maîtrise nango te azana ngo ata mukete tie memiel pona question namba mo pe royo moko évoquer yango analyse nini analyse ngana kosala eza bakonzi na biso balandela dossier oyo très bien parce que bando continuer ka boy ke mutu abeti ba vérité mo boy batindeli ba bandi non papa na soka Diombo aza parmi ba icône ya théâtre mboka na biso akokende pe ka bongo te akokende bongo pete il faut balandela liwana balandela kaka ngoti na suka na sepeli vraiment na mama Marthe waza mama ya chef de l'état ndenga kenda ko visiter famille wana parce que lelo il faut to remercier ka ba mama neti mama Marthe chaque coin au problème eza to mona mama zo se déplacer azo kende côté la évolution neti nga na moni ba photo na ye na mwasi ya papa na soka Diombo na famille libota mobimba et ça là un plaisir à trop tandis que ça na ba ministre belé ba député belé au cas Diombo ça leur défendre ti le lo ba kota na famille mais to suis président oh maman za social oh maman wa bote za social aza otoyebe pa na bango azaneti mama yemo o ya bote papa na biso mobutu to linga nde ba président bazana ba mama bongo to mona ba mama te eza mpo na bongo te toyebi ke président Mobutu mama yemo atikela biso ba hôpital azalaki mama mo social asala makambo parce que mama yemo wana tobengaka hôpital général ya mboka na biso eza hôpital oyo mama ya maréchal Mobutu asalaka donc ndenge moko na mama Marthe ndenge aza wana tokomona mpe abeti eloko moko boye mpe etikali histoire na mboka na biso. En parlant ya musique na biso okoki faire egola abazobimisa album akoyemba na bato nyonso album na ye dynastie mais sauf la cause na hérité bon omoni baalbum mosusu esengaka koyembaka na baninga na yo oyo basili baninga na yo oyo basili boluki bosangani bosali mwa force siko bato oyo basili te baotala tokende osangana na bato oyo basili donc bakolinga ngo te balobi laisser les morts enterrer leurs morts oso comprendre donc bango na bango ndenge basangani eza clique ya bato oyo basila na ye initiateur na bato nyonso asangisi baza bato oyo basila yo yebi en plein oyo Bill Clinton azalaki nango Bill Clinton aza nango esu te yango akoti kuna seleo kutu lipapa JDT mpe aza na plein moko te bango nyonso wana nyonso menga azoye biso naza clair siko héritier album ezobeta héritier azozwa bacontrat azomema baorchestre na ye baproduction na balubumbashi baokende mpe Paris na Zénith so héritier akende osangana na bato bakoaportele eloko te mpo carrière ya héritier ezinda donc Lacoste na héritier bango baza nanu bango baza nanu Lacoste ngai na oloba te Lacoste asila parce que Lacoste abimisi nanu disque moko te oyo échoué mais bato wana nyonso to basangani babeta album basali tala ebela badisque donc na ndenge ebimaka na ndenge eyokanaka te toyebaka te ekendaka wapi mbongo oyo bakotelaka studio toyebi te soki producteur nini azwa bariske ya kokotisa bato ya bongo bastudio ya banzembo eyokanaka te bongo affaire ya Peniel na Mike Kalambai
bon test mwana bimi bon ngalo bango namona Mike Kalambai pesaka bato ba prophétie nzamba wala kisangai aselo miracle tel koto nzamba wala kisangai obota mwana mobali azala boy siko na comprendre tesco Mike Kalambai amona kaka makambo pona bato mususu mais pona mwana na nzamba la kisakete parce que azala na mwa duti ya mwana siko ye mutu amona ka makambo ya bato koma mwana ana nzamba la kisakete keza ya yo mais asalaka de ba adeni ya molimo ya banzoto bato mususu bongo ya ye moko explica biso que non des abo nzamba wala kisanga mobile no atio de azemi obota mwa mobile ozo mpa siko ya ye moko ana doute OK mwana zalaika ya ye si toutefois Mike a boga mwana bimi boga mais il fallait qu'il ndi automatiquement que nzambe aboti deuxième Mike na libuma Peniel tala ngasoki nazalaki na États-Unis degré na hôtel kitoko a Peniel na polémique yo na lingana nsenga pena Peniel na Peniel ata nazana ngana mbongo na niveau frère Mike te linganga ikaka to sala guerre na frère Mike yo le la ka Peniel papa za mystique moi siana mipende couleur chocolat na vision blague en plus il faut ya baké ba couple biso za soki kabwani ezalaka très dangereux na sens nini côté mon frère Mike Kalambai mignon garçon ya ba blague te o Peniel arozan o Peniel te na lobi na ngate ke Peniel a moi sina ambanda te na lobi soki nazalaki na état na souhaiter na proposer OK siko Peniel nenga zana na sia mutema akufela ka frère Mike Kalambai ti lelo parce que ko perdre boga bo jomo bo Peniel a une États-Unis na mona ville makas même nga leke na beauté nga na Kinshasa na leke na beauté mais frère Mike Kalambai aza mignon garçon oh Peniel pas mobile net frère Mike Kalambai il faut pena kota mabonde liata ya ba 50 jours 60 jours donc frère Mike Kalambai pe aotela tela pe na église a mona sœur moko o aza na niveau ya Peniel azate ba sœur ango bana couleur malonga te ye pas regretter Peniel qui a bongisi moi si kitoko donc ba mombi balé pena ba regret za pena ko ba soko na États-Unis ko na Peniel te en tout cas des arts lokuta te na sens que moni biso pe ba biso pe ba momi to tcha na parler ba rande mona ba Peniel yango na pesa exemple yo o pesa exemple ya eloko ozana ngoti yo ozana moi si moi ba elongi mabe tout ça makole kuba tout ça yo kendo za na vision linga moi sinati Peniel ngana ti moi sina ngaso bache awa bache Peniel awa peut-être on a na parler sur l'équipe Peniel bon na habite parce que non ba kutana te mais ceux qui t'ont posté ba photo M sur Peniel par bimane petit naté donc c'est ça Fabregas baba ba ina bien affilé abane robenga l'élève du maître de leur mobenga l'erreur du maître et ça la rapace sur les motobimi si a comme le qu'on a succès en tout cas ça la rapace yo bimisi moto mais mutu ana komi kokende ba États-Unis liboso na yo oh papa eswa kako so totali na palmarès bina fila moni États-Unis liboso ya Fabregas so totali na so ki totali parking bina file na micho aleki Fabregas na bakara musika bina file pa zo kaba koleka Fabregas na micho musika mais Fabregas aza papa na ye parce que un jour tete robenga bina file papa ya Fabregas na histoire etika libongo parce que zara ke mutu bimisi akomi koleka yo komi koleka ya komi erreur ya ba histoire ba falit lelo fali akomi likolo ya ba vienyo so aleka pembe na bango donc c'est comme ça et ça la rapace lelo fali akomi likolo dudu ki binda lelo fali akomi likolo sele ki binda lelo fali akomi likolo ba mon fleuri donc et ça va makam si on a bien affilé na Fabregas comparaison ni au ça personne bon bina filé na Fabregas ngana oloba artistiquement bon na ndenga musique na ndenga musique pe na boye bina fila ko le ka Fabregas na sens nini to moni bina fila prouver biso na album a ocho bimisa a imiter na no Pepe Kalo sentir pe na ki a imiter Pepe Kale nzembo moko pe na immortaliser redi a miss ya ba blague te ni miso penzo lo bité lo bi na already le vieux bailo already siko ngana tuni bina filé yo o immortaliser ba prêtre wana pourquoi pas boulaki pe
o imité pe Fabregas habité Fabregas nzembo ngai bi ma niveau muke yango nazwaki ba grand wana ona on comprend donc à mon avis faut imiter Fabregas nzembo bi ma terre à terre donc ça a raison na pe kotala pe ndenga album yango eke ça va déjà mais papa otikalaka papa bon papa koza la pe papa mais so na bina bando pesa des exemples msuto ke makala tenga na tuni on comprend ata moroga ata moroga vous comprenez que ce plateau est tellement béni avec aucun papa ebele ba banga na minute o ke kena pe ces exemples ebele bazo banga papa tika na yo pesa ta moko tika na yo tika na donc ça papa on bazo banga déjà ba banga ebele ko omoni ba leader o bazalaka à l'aise pena fandi à l'aise ayebi ke maseki ezate ba leader neti ba papa chéri de ba papa wemba bazalaki ba leader neti ba we ranson we yemba ka danger na niveau moko na mona congolais moko ta yemba na niveau we voilà car ndenge balobaka sanyo elesaka ifo ebanda nini ya kosokola yango. J'en profite pour faire un big dédicace à celle qu'on appelle Annie Chintu, astre de lumière, Motema, il y a bienvenue Mangwata, Nzote Boyambindo. Moi je l'appelle toujours Raphaël Varane. Car ndenge akotaka na terrain ndenge pa bima peto. Obité que muto beta autobeta ballon, toi autobeta te Ange Kayembe la douanière, sans oublier Astrid Yende. Maman Astrid Yende. 1000 anges, 1000 démons. Album héritier. Et bon, album héritier ça et en terrain. Au moins il y a moi peut-être bon battre héritier ça me doit féliciter parce que ngabe nazala boy album ango. Mais ozo boy eloko ezo beta. Eloko ezo beta yo zo boya. Te nazala ko boya ngo po na encourager bato héritier ba continuer promotion. Mais comme ozo le gabo na bakar ezo beta. Papa na matika ya kakol totemba na kakol ezo beta ka mi ange mi demo totemba na journée mo. Ako kolongo l'album te. Si on a l'album à bon simbité, attaque qui moutait ma mabe en vraiment. Qui moutait ma mabe na biso ba congolaise à la peine à moi limite. Mais tu as une question pour Nebeko. Oh papa, Ebeti, album Ebeti. Album héritier Zobeta. Donc album héritier Zobeta. Au moins les preuves années. Autre le album Zobeta et la Sarabiso na ba production. Déjà héritier album année Matisse déjà vu en Kenya ba musicien. De l'axique album na za bienvenue na maboko abato. Yo komara muke ba artiste ya bo. Yo komara ilo muke boye ba artiste ya bo, ba artiste ya bo, ba sala. Te monto na baza ba melibangi, monto na lokota na bova. Monto na lokota na bo, mo ndenge pe la briquet. O lokota ga o lokota na bova. Ba petit mo bwenda tekela ni. Oh, artiste ako ici, siko ya tekeli ngango. Siko artiste mo landela mo. Alandela ndeni ramasser c'est pas voler, moi na bata lokota ya tekina. Mikolo eza nango pe ba bénédiction ba bénédiction parce que somanda kuna bova il faut ba million ko somanda kuna bova eza ba million te parce que eza mabela l'état mais eza ba million mabele wana batu non na ko ko somba te parce que un jour tracteur ekota na ebuka ba pale ce qu'on ngana ko somanda ko na sa ebuka ba pale eza mabela l'état eza mabele ya l'état un jour tracteur ekokota ekobuka omoni ba ndako o ya bova ya bien eza côté vient na so redi ami satonga mais o ta kangami na kota RTNC eza mabela l'état kende ko se renseigner net en face na biso ba parler to zo mona minene eza domaine militaire un jour ba buka bukango si on ngana somba ndako na espace bon nyoso mona awa mabela ba soda nde mona mabela bova ozo comprendre faire go la ba fula suba yuma te bon yuma akoko fula yuma ndeni parce que yuma ko za yuma na bi akofula na suba yuma kasi te yuma fula ga yuma te yankende afula ga yuma. C'est-à-dire yoza yuma siko ofula ba yuma ndeni yango yuma aolobaka langage maoke na ofula ba yuma te parce que yemo kaza yuma moya fula ba yuma ezate moni bandaki ma bofa boyo bi montre ba lokoti kuna ramasser ce n'est pas volé oui siko alobaka ofula ba yuma te na yuma ko fula ba yuma ndeni yuma yomoko ofula su ba yuma ndeni vrai ankeza mutu o azo kende azo sala ba tourner à danger ba nzembo nezo beta partout ne vrai yanki
yo siko yuma banzembo ebeta te yuma ozobanga kobimisa album yuma ozoko se produit ata libanda mboka te siko ofula bayuma na ndeni tandis que yo moko yuma. Oui, mais parce que musique na biso qui na baisse au monde côté. Ils ont qui bongo par rapport à ba artiste au bazo sila. Ils appellent ba artiste au batomboli musique les deux ali. Comment na yuma ofula ne so ba yuma te po. Kasi te yango na lobeze ki ba yuma mo ba fula na ezate po bango to ba yuma. Analyse nyo ça par rapport à musique na biso ndenge ezokoma na baisse. Na musique na biso lelo na Congo ba vie na biso rumba ba komika mbangu bakomika lelo na Congo. Lelo na Congo ce qu'il fallait azala ki tende toza compté parmi ba meilleurs et africains. Mais na biso qui fallait azala ki te to nga tozala compté parmi ba meilleurs te Afrique. De fallait ndazo sauver lelo image ya Congo na biso ko fali so ki totanga ke musique ya Congo pesa puissant fallait nde mutu a sauver drapeau. Donc musique bolinga bo sala neti bo bo compliqué makambo pourquoi sans fallait musique na biso nde un point très bas. Analyse na ngata. Oh, analyse na ngana nde. Analyse yo personnel. Parce que bandeko na ba faire rigoler bazo binisa banzembo ba bina filo tiko lo ba bazo. Est-ce zela. Zela. Problème exacté. Est-ce que so to lo bela fali fo bimisaka komba bato ba sali so 10 album bimate. Rozolo ba bandeko na epe ba défendre na nzembo nini ba bimisaki. Natangi kombo ya feri. Siko nzembo na nini oyo yeba nini ata na braza nzembo na ye nani ngazo ba feri yo yango na lobi boy nzembo nini oyo ezobeta même na braza ke PC production ata na Gabon et PC production ata na Côte d'Ivoire parce que Côte d'Ivoire bakendaki omonaki yo moko ba reporter concert Pierre Gelekaki balongwe na salle ya 6000 personnes ba pesi bango salle ya 1500 personnes et tondaki pete oh papa bo sala ba émission bo lo ba makambo neti boyebi te mais boyebi ke za bongo. Ça veut dire 1500 personnes. Bani la kindule, bakitaki na salle ya combien de personnes? Pour nini Piaka ngaki salama? Même Piaka batu ba été. Batali babi oza niveau na hotel, oza niveau ya ba salle o ba fali ba ko beta yo ko libaya awe simbite ba changer. Siko bolinga bo be impact ya mutundeni. Musique ezoke na baisse mais fali garande azo maintenir musique na biso azo pesa yango valeur libanda. Mais oui. Et bon papa na esika uta. Non. Mais Kofi faut que Verambo il faut que féliciter parce que Kofi Olomide na âge Kofi azana ngwana. Si lelo Kofi azo maintenir succès. Faut que féliciter Kofi. Omoni ba Kofi lelo. Zelana expliquer yo. Omoni Kofi totika ka otia na ba comparaison et to beta masolo ba fali parce que Kofi alandisa plus de 43 ans à succès. Lelo Kofi azala na mwa base azala ta likolo to ko comparer yete na génération to beta masolo ya ba fali tout ça parce que Kofi a gagné déjà nyonso o mutako gagner pour la musique. Siko to so la masolo génération o to mona ka mutu moko ndazo gagner mutu moko ndazo mabanda kuna États-Unis na ba France auto so manda ko pe na Italie ya 2,500,000 so baninga o babanda na bango carrière nzela moko mutata na niveau na ya ta ya 2% azate ata ya 2% parce que oyebisanga lelo so tuni na Braza artiste ni na so manda kwa munene ba oyebiso fali oke na Angola na Luanda artiste ni na ndako ya munene fali so manda kuna Luanda soki toke na Cape Town na Afrique du Sud fali so manda ku ya $500,000 na Afrique du Sud eza. Siko artiste moko to ben international azape na bandako international. Artiste international azaba bandako international parce que na Cape Town ana parler awa na Luanda za parler na Brazzaville pe ya bora 300,000 soki tolobi pe total bandako fali azana ngona Kinshasa awa atia kutata ba locataire te so ezaki ba artiste msunde ba locataire ba tondi kuna nde ba bayer na bango ya ba artiste ba noir nde ba ka ko déranger bango ba fin du mois na serve ba dinga noir. On comprend. Pour musique na biso ki na liboso to mona ka bande kwa libanda ba west africain wana bazala souvent unis bazala toujours na ba réconciliation. Est-ce que moins que non réconciliation serait besa na musique na biso omoni siko avant o tuna question na il faut tuna na ba west africain kuna est-ce que poison tambola ndenge zo tambola na RDC oyebi baliwa combien lelo tandami awa ngana yo to a conscient bato ba sala ka place moko ba tiela na ba poison
totika ko c'est la corona makambuko parce que bato ba komi bata ma corona bokomi mutu na poison o akufi na corona yo yebi combien de bato o ba kufi na o to biso moko to yeba ke o yake na poison o yake na poison o yake na poison sikoyo conseil yo ke ndo pesa bato nanenge jalousie eza na kati ya monde musical ke basa baba na kosala lisanga ndenge ezalaka maisha ba maisha ezalaka kala seria babadilu ba papa wemba ba kofi seri wana jalousie ezalaki ndenge eza lelo te poison mpe ezalaki na Kinshasa te lelo poison se koti na Kinshasa mutu to ayebi yango bien poison eza ya defa te kutu nde eza boye ekoma pena likambo ke no bainvite mosusu babato banga biso ekoma pena oyele miko na obo azobanga ozokompa mosala na biso ezokende na kati ya danger foto beta sete système ekoti ya poison awa nayebisi yo réconciliation ekosala ke miziki na biso totikala ta na artiste ya malonga te mpo bakokufa kufa ebele ozokompa na okende na exemple te po soki nake na ndenge ya exemple leta kolandela nga koma yo ozwandi oloba oyo akufaki na poison na opesa exemple te mais yo oyebi toya conscient tomona baartiste mosusu ke artiste abandi kaka kobelaka dans le vide nzo toyekende kaka dans le vide tia koti na se ya mabele papa totika na tolandela elaksini nalobi so tobi to réconcilier fere na fale au moins tu peux ça sous puissance réconciliation il y a des puissances ya musique moko na biso c'est là réconciliation ba réconciliaka bato baza niveau moko bato niveau moko peut-être nde boko luka bo réconcilier bango basalama so bato baza niveau moko te na bibo bato baza niveau moko te bato ba niveau moko te fali lelo na ndenge pena ba blague te fali akoti na rang ya ba grand fali alongwe na rang moko ya ghetto parce que papa chéri na ba président wera ba président Kofi ba betaka sete babi musique na biso eza nanu na ghetto oyoka lisolo na te pa ba leader bango moko na yoka leader tu ya mboko alobaka musique na biso photo sala effort to bima na ghetto musique na biso eza na ghetto parce que fali sala effort abimi na ghetto so yo yebisa fali asala sur réconciliation na bato bana na kati ya ghetto ava sala na réconciliation faut yo luko bima na ghetto fali na mettre Gims bazala yo kana te lelo bakomi ba pire pona nini parce que fali abundi aye na ra mettre Gims era fani na ra mettre Gims mbala ma courage ezoleka ozo comprendre pour réconciliation ça la zela na expliquer yo oui lelo fali po asala ba featuring na ba Kelly falaki alongwa nanu na ghetto wana tozali nango na musique ya Congo ami komisa ami placer na place oyo ya komi wana po Kelly andima basala na featuring yo za sir ba artiste ozotanga kombo est-ce que ta roga nga basala featuring Ken ngana ta kombo ya fali basi réconcilier ngalobi ata roga arondima basala nini réconcilier na pere yo bandima ma ghetto donc pona yo musique ya pere ya za na ghetto makasi ya blague te kutu ya blague musique ya pere za na ghetto ya blague te soko longoli lineti omona ngo za na ghetto dana mekano ko menga tanga longo na mona nazomona ba o yembami papa to fanda kimia featuring o lukate ke o bando benga bato o senga featuring mbala mora ba grand na o biso to mona danger ba bando benga yo obi combien de fafali aza sollicité na Afrique pe na monde obi combien d'artistes belges combien d'artistes français o ba lukaka fali asala na bango featuring fali azo pesa ba ka calendrier ke soki na komi libre to sala ndeko na biso Nino absenga fali basala featuring nzembo basala featuring bazwaka prix nini bazwaka trophée nini nani asenga muninga ba Nino asenga fali basala featuring asengi grand frère na yeke o edenga to sala featuring nzembo wana bazwala ngo disque de diamant siko yo sanga mutu neti fali aza puissante siko yo na vie na yo ava fali asala na featuring fali aza na ba major na ye aza na SBL na ye ya makasi o bako o il faut okende ko senga demande nano pa na bango bakotala nanu zela bakotala nanu fali artiste o azo senga yo bosala na featuring bosala na réconciliation est-ce que c'est azota single d'or azwate est-ce que ça bête ata featuring mo bona artiste munene o esala ta
30 millions de vies. Oh, artiste a de pas banda musique, nano sala eloko à 30 millions de vies. Est-ce que artiste wana azana 1m40 ya taille? Est-ce que vous comprenez? Il y a 1m40 nano ezo compter. Vous comprenez? Et un bakilté wana nyoso tu ozana ngote. Kendo sala fitting na dokolos. Oh. Il y a matin côté soala. Kendo sala fitting na dokolos. Oh. Nyoso va pour tout le monde réconcilier. Akende ko sala fitting na dokolos. C'est musique congolaise réconciliation. Akende ko sala fitting na joli bébé. Ken Biana. Vous comprenez? Ken Biana. Salama maka soso alera mbuma. Soso alera mbuma oyo koki na mongongo na. Papa, pardon. Toko ta masolo mususu. Masolo. Moi ce que yo kotinga masolo mo trop local. OK ngana niveau masolo local boté. Oh. Non, il y a un masolo local si on est au solo. Montre oh, toi si ça m'a bon yo confirmer que montre oh. Montre oh bateke lingango na bova na lo bango clair. Na bova. Dieu me voit. Na bova. Na sombi monto na bova. Monto eza na briquet boye pelisa moto boye. Na sombi yango na bova. Yemta kabize. Na so biso marambo za clair. Bino bolinga mutalo ba clair tendeni. Natanga ba parti nzoto na kotanga te po ondima. Ken Biana ghetto. Oh. Baza ghetto fali aza likolo. Mais oyebi yango très bien. Na boy te que fali azo représenter musique na biso banda. Mais na azo comprendre te ozo ba kaka fali kaka yende. Ndiske libanda. Encourager baninga ke babunda pe. Mais ko bimisa mutako mana niveau fali wana esenga génération na sote okufa na biso. Mutarata chance wana o fallait azweza Bill Clinton pour ayebaki ko encadrer carrière na été. Chance wana penezaka na maboko ya Bill, mais Bill Clinton loenge kaka ya ba matiti yango kaka nde sala Bill Clinton a simba pena eloko nzamba pesa kiete. Vient na biso lobi azara na ekulu na presse. Siko bakanye pona muntu moko boye Moïse Katumbi. Mais yo ko poser ma question à Moïse te. Hier akenda sala marambo na est-ce que Moïse Katumbi ndatindaki era bundaka na ba maître 6 ko Moïse Katumbi ndatindaka kendo bundana na ba maître na ba aux États-Unis era nga bundana de donner ya ngumba est-ce que Moïse Katumbi ayebaka nazo bunda kula na couleur oh papa zana ndenge na ye akolela bongo ba violence eza mamba Moïse Katumbi totika kokotisa ba politicien na biso na buzoba Moïse Katumbi depuis banda parti na est-ce que so mona parti na yeke ndo beta bat. Mais bazo kamba na ba cellule ya jeunesse pour te dire que jeunesse papa force ya parti. Totika na biso ba biloko wana zamaka mo politique ba pesi 3 ans na ye afanda kuna emsu ka choper ba bomi na bango pété. Donc totika bambela Moïse Katumbi makamo bo emsu ayebi na été. Yo za si pena Moïse Katumbi bango pa yebi Jakindal. Nandimita yebi ete zaka makele la zotia atinde la bata Moïse Katumbi vidéo bon quoi que la président atala waluka siko ndako babuka ki na yo ngoba ndako na babuka ki mtami buki ndako na ye nani ndako ba mena seki babuka ki ndako na ye ko yeka après akadi mboka non peut-être l'état ye akangi mais yo mutu ba yo kanga mais osala de avance ke bazokanga ngai bazokanga emse ko osala base ke botianga na kasho Moïse ayoka era sala ngante va sabi misanga akoka belanga mbongo na somba ndako pona kangami pona ye esa base mekato akosinye pe 3 ans papa Moïse a niveau na été Moïse akutana na babemba te na ba faulu te akutana na Jakinda Ken yango pelo ki bato baraka kena na baraka na ba bien vivre no ka boka bozo ba keno ataye su babamba ke libanga ta donc o komisa no ngora vie na ora normal to ana na rando munene oyo ke liwa zo luka biso kaka ndenge nini tolongwa na mokili ezaka mama na rando olingi mokili mais liwa zo luka luko partout otembo na kabo liwa zo luka yo neni okendo tutana ota ana mama na rando nanu ya blague te ya makasi to ko silisa te yo so ba rando atera terre ndozo ibisanga rando conseil ni opesa ba artiste wa ghetto ba artiste na biso ya ghetto wana yo lobi basala effort soki basala effort ba obima na ghetto faut ka ko sala effort ya obima na ghetto
parce que soki tosali effort te na musique na biso nga souci na ngeza musique na biso elongwa place eza et mata moni place fallait aza soki ba artiste ba mati wana ta 3 4 mbala moko ça va siko po mata wana et c'est ba effort il y a chaque artiste place aza ko fournir ba effort ya musala c'est tout anglais ba pe ba anglais français mais okoye bano pe anglais te mais batangisi yo kaka ya nzembo oyo koyemba eza ndeko na biso otanga kombo akende oyemba so nzembo moko ya tala ngai français mobulu na mundela kamwa alobi nzembo vraiment mutu ayo pe bisalangi na biso mundele ye moko efase nzembo na yo mais on a biso de père et de mère bon côté kuna ezalaka mingi omona mutu pe so olandeli bi aza angolais ya soloko papa ya soloko bamabele wana biso na Congo pe papa tofandako yo tikotanga kombo mutango tobanda kotanga kombo ngo tofandako papa na bi obanda kotanga kombo tofanda na biso kimia papa tofanda kimia ken eza émission je pense évidente parce que nde na abona moi ba course na nga ebele na kofandela te komba bato musuku bakomba terre à terre nga na fandi non fona ki osala makambo na nga na osala voilà magazine na biso ya mbaki yo tosepeli na ndenge omiki ko expliquer biso par rapport à la réalité ndenge nini ezo avancer mais là on a mis retenir la question sur tout mara tu parles plus de Fally c'est pas parce que même qui on en voyage yangana evandisio pinaka Fally mais combat Fally tosoli combat Fally tosola combat bina filette tosola combat héritier non mais tosola qui force ya Kofi nengo zo se déchaîner tosola pe force ya Kofi nandenge okatani pe na siko Fally ndaza azana toi ya musique siko kombo nini e dominer to ça l'émission kombo e dominer zalaka ya Fally ndenge surtout disque d'or na ndenge ba remettre ngo na soir lelo lundi nde ba pesa disque d'or a Fally mais kombo Fally ndeko za e dominer depuis musique ya Congo banda artiste congolais moko tazwa disque d'or certifié siko Fally ndazo za mutali boso et là on a retenu une émission à biso artiste qui te faut basa l'effort ba comme un niveau mais basa l'effort mais oui montre oh ba tekela kio ils ont ngone ba kabela kio tene ba dozo ba ki ba kabela kio et là on a retenu yango là merci beaucoup pour la participation dans le magazine à biso Artissimo un mot pour la chaîne na biso Congo Esengo un mot ezaka na osenga bato ba s'abonner massivement na Congo Esengo eza chaîne ya bien oh ezo yamba tout le monde équipé couleur te parti te nini te eza chaîne moko boyo il faut congolais appuyer yango parce que eloko esalaka bato mutu pasi ya ko s'abonner na ba chaîne eza ba chaîne ya ba parti puis de Congo Esengo oyo eza déjà chaîne oyo ke non bato Fally boko s'abonner bato ya bato mikuse boko s'abonner donc c'est ça merci Nasser pour les Lumumba del Tchoko baku danger mais en tout cas mes condoléances na famille mobimba ya PDG Cardozo Mwamba wankena o atiki biso PDG oyo à l'équipe ba patron et belé o to mona ya pa pamba oyo Cardozo Mwamba zalaki ko liambo na ena bato mais liwana enga choquenga makasi liwana vraiment na ebité neni na koloba mais après maka na kimia papa pour ne ken pia na coopéra na c'est très bien a coopéra na bato nyonso très bien ye mosaka nga mosaka nazalaka na ngana guerre na yete nazalaki ndeko tiko coincé alongwa na palin ya ba parents ko fotele kutana mo rien makelele le love ake kokota ataki Mario kuteza bien ke ozala chebino comprendre alingi mwasi yo azana mwasi ambo salabi sonde leki akoti ataki Mario ça lui est bien bien merci pour na mika valise lambaka biloko to akuti mwasi azana ngo ya déjà parler meublé ken wala vela yo je mo po benge bebie vena ngaka cité yango na sepeli siko ndenge mwasi ana zui en charge et ça linga bien et ça li bien Balandi Artissimo c'est par là que nous clôturons notre émission ya lelo vraiment merci na bino nyonso oyo Balandi biso na lo bango le suka sanyo ile saka tozanga raté faut sokola ngora ken un dernier mot mama banga na yo c'est déjà fini non ici na ici papa voilà merci beaucoup na celui qu'on appelle le pasteur Clovis Fimpa yemona maman Doris Fimpa fait lady vraiment couple moro ya kitoko merci pour le soutien oyo Jenny Lema
aquarium Yamboka 3 fois beauté. Donc tu as un tatouage au tchekoto, il y a un kitoko, il y a un maquillage, il y a un kitoko. 3 fois beauté, voilà. Nana Maliki, femme forte dans Manchester, Brenda Mabiala en Pabar, la fille la plus stylée. Il y a Manchester. C'est fini pour cette émission. Merci à l'équipe technique Oyo et accompagné Ngaï Pichou Mansia. Il y a maman Elvie Moulouemi. Merci à toi, Rudy, pour ta participation. L'homme géant. Bonteke. 3 fois mon bali. 4 fois mon bali. Mon directeur Yannick Bongondo. 4 fois mon bali. Merci, c'est fini. Bye.